Voilà, mbote na bino ba ebozwi vraiment libakouf to pe tango ya ko pesa biso vraiment pona ko yamba biso to pesi bino ba mbote belé oyo émission na bino to kabola esika wapi to kabola vraiment boyebi na biso na baye oyo bazalaka vraiment na biso. Alors na to kabola lelo tozana ndeko na biso oyo tozobenga Kani champion ingénieur to pesi mbote ndeko. Merci Ndeko. PV Hip Hop. Ah, Parce to que, kabola. oui, parce que dans le PV Hip Hop, on a l'identité quoi. Voilà. Bah, mon ingénieur est beau, kabayebi qui est mukolo PV Hip Hop. Vraiment. C'est ça. Sinon, Boni, osa bien. Oui, ça va, tout va bien Ndeko. Boni, ba sangwe libende. Oui, le Koumi Ali Bende ça va, le Koumi Ali Bende ça va, le Koumi Ali Bende ça va évoluer. N'engé tout le monde bazomona, n'engé peut toujours s'y tenter. Le Koumi Ali Bende ça va. Siko, le kumo libende to kumi na 4e édition to kende. Oui, toujours qu'il y a 4e édition. 4e édition. Libende na balabala. Tout comme ça la 2e édition. Le Koumi ya Libende yango moko papa ya Libende na balabala. Nde siko yo toujours na ba préparatif ya 4e édition nango. OK. Donc tout ça là on a blo mi balé, vous avez le kumo ya libende. Ouais. Na libende na balabala. Ah oui. OK. Libende na balabala ça déjà combien de fois? Tout ça là tout comme ça la 2e édition ya Libende na balabala. Et qui est la 3e. Yango zo qui est na 3e. Mais le kumo na libende nde aki na 4e. Aki na 4e, c'est ça. OK. Parce que Libende na balabala les rubrique où ils na kati ya le Koumi ya Libende. Ouais, c'est ça. Tozongi na mwa dete ya moke wanto peti mwanda mwa lisolo ya libende tokoyeba sikoyo ingénieur Kani champion Kani parce que mi ba kama ba benga ingénieur pourquoi ingénieur ngana yebi pourquoi ingénieur parce que ingénieur ya solo en dehors ya libende. Alors betela biso mwa lisolo ya moke ya yo pona bato ba yebi ote quoi. Ouais, pona bato ba bon pona bato ba moninga mbala liboso na leka awa et pas na biso jusqu'à tout lobela quoi. Voilà. Champion Kani Kanana azali cadet ya famille na bango, cadet ya famille Tambwe. Champion Kani Kanana azali mwana ya Chitwala Marie na Tambwa Kabongo, petit frère. Il y a Chiko Malumba, il y a Georges Kabongo aux États-Unis, il y a Gilbert Mutombo, docteur, c'est un pasteur. Parce que la famille on appelle un pasteur, et on a dit que tu es Simbara quoi. Atabino bolobi kuna pasteur ensemble la très bien. À part yango champion Kani Kanana naza ingénieur en électronique industrielle ressortissant de l'ISTA ou nazali yango bozoga ki ndeko nanga eboka alobi ki naza ingénieur parce que bon nakuta na collègue nanga quoi ndenge zalaka. Champion Kani Kanana abandi sport uta muke, champion Kani Kanana abandi na karaté, mais karaté champion salon formaté. Na ko ya na judo nazali champion interuniversitaire tunabima meilleur athlète na édition 2011. 2011 était athlète il y a failli Fox Arena. Champion Kani Kanana a évolué mingi na rugby. Je suis 3 fois champion d'Afrique na rugby. Champion Kani Kanana a kota na makambu ya mabende. Champion Kani Kanana zali 4 fois champion du Congo na powerlifting, 2 fois vice-champion ya strongman. Champion d'Afrique, vice-champion na strongman, champion Kani Kanana azali l'homme fort ya Congo Mobimba. C'est ça où on a kolobela mwanda mbunanga ya mwana. L'homme fort ya Congo Mobimba. Congo Mobimba. Ezé malobate mais par rapport ya par rapport ya titre au naza nango. Parce que toujours le ballon en anglais ça strongman. Ça veut dire l'homme fort ya Congo c'est champion Kani. Oh Tembe. Ah Alokio. Oui, je suis là. Né dans le bassin, que devant moi, l'adversaire est toujours faible. C'est ça. Voilà, parce qu'il y a des capacités. Ah oui, ah oui. Voilà. Tu l'as dit, moi, détail, on a moukié, mais aux ans, on a aux États-Unis. Oui. États-Unis, champion États-Unis. Oui. États-Unis, ils ont vraiment combo. États-Unis, ils ont combo. États-Unis, ils ont combo. Il y a 3e nabiso ya famille. Nazo sike kin bayebi catcheur moko États-Unis. États-Unis nazali grand frère nanga. Siko ye fait que tozali na mwa batre pe ndenge toza ba jeune tozo tanga na chik ba master tu ba komeka ko benga nga États-Unis. Yango mona ke longwe na humanité et ko eti na université. Ba benga nga toujours États-Unis mais États-Unis na logique eza combo ya grand frère.
et fait que bon ko le kananzi là so ba bengi okombe ya grand frère notre combat papa otala kaka ezaka ngai c'est ça ope na ndima yango tilelo merci tilelo longwe lelo sikoyo bato o babanda ko benga ngai taz bon entre nous surtout biso ba ingénieur ba ressortissant ilista tilelo ezali lelo sikoyo mingi champion kani des réunions dans un atta on a aussi la exploit chaque jour on a zo kende ko défendre nation et ça toujours na kani kanana voilà c'est tout le monde les seuls mois mukie batmi baloba on a comment peut une fois souvent na mboka na biso ezalaka mona champion to boxer to karatéka to judoka asa na équipe nationale et une équipe nationale wana asa na même titre na ba joueur au bazana ta équipe nationale mais au cas moi bango wana ba judoka to ba champion ba boxer to ba karatéka ba komara sous en même temps ba maître ya ba joueur ya équipe nationale to ba joueuse ni c'est pas ça wana parce que bino tout bozana même titre or ba okipe ko lokano ba maître mususu pour ba sécuriser bino pendant que bino bozana niveau moko bezama likolo makasi mais pourquoi ko zo bino ko utiliser bino pour na ko sécuriser ba joueur ya équipe nationale na biso boka question tuning eza tellement makasi na biso esengi ngana lobale susu na réfléchir na bandingi ya makasi mais merci eza question moko ya bien pour nanga parce que ko bana ko leka na ba plateau bon sans te flatter mon cher ko bana ko leka question boye vraiment ça li bien par rapport à ça to lo bango chef football les sports moi na ko bota malelo ndenge na yebi déjà ki ba les alaka mais reste ba discipline muso faut ba ko apprendre en mutu yango mona partout dans le monde foot ni to que sport roi tout le monde a yebi foot mutu muso erozo ko expliquer que judo il faut bandela ko sala yango na il faut kende na club moko pona matana tato mi bala que judo basala ka mouvement bobo mais moi na ero mona déjà balé uta bo mona ko luka déjà bana ko beta déjà balé wana yango ndenge wana tozolo bandenge wana mais na logique o tukolobela o comment que ba athlète équipe nationale comment boko bana ko sécuriser ba footballeur ou bien ba athlète o ya équipe nationale ya foot wana ce que ça manière o mboka na biso ko traiter les biso parce que biso nyoso to kenda ko défendre nation biso nyoso to tombola ka bendele ya mboka partout to kendaka mais faut comprendre que champion d'Afrique il y a karaté ou bien un champion d'Afrique ningi nazali il y a rugby na champion d'Afrique il y a biloka ba homme fort tout ça ndenge mon côté au moment ceux qui ba footballeur bazo kende ko beta au monde chef de l'état abengi bango na téléphone bateli au parler bazo solo mais ko kuta champion mo kuna zo kende ko bunda ba obenga te ba sulane lo mon côté problème est ça problème oyo ba connaître bazo traiter les biso pe problème il y a politique il y a pays ndenge na lobaka chaque jour biso nyos tozali bana ya même ndako biso nyos tout faut to mériter ba même traitement mais okuta na mboka na biso avec ba ministre na biso ya sport bazo kabola okokuta ba misusu bazo sala ba effort énorme bazala ba club ba fédération na bango zala subventionné na l'état ba fédération na bango bazwa keloko te mais pona foot ko oka 10 millions moko bimeki kuna 100 millions moko bimeki kuna pona foot mais pour nous ils aura toujours ndengwana siko effet que ba athlètes wana bazo telengana na nzela sa kozala na eloko azana choite aramoni muninga kuna zwaki moi $10,000 $20,000 so benye ke mon cher yaka obana ko landeka parce que ça na ngote c'est à travers babiloko wana ndo moni lelo biso to ko za ba initiative ya ko créer le kum ya libende parce que na libende tout le monde a même libende ba judoka ba rugbyman ba karatéka ba boxeur tout le monde a même libende nde biso to banda ko sala ba activité na biso ya libende parce qu'on sait que à travers libende ndenge biso to zali agence lokumu ya libende à travers nos activités à travers ba action na biso ba champion na oyo ba lukaka ba kende ko telema na ba na sima ba to bazora mi ba to bazana ba paquet bazora ba to ba kondate nde biso sko to lobiki lelo yo biso il faut to pesa libende lokumu te mais to pesa bato bazo mema libende lokumu na ko organiser ka ba activité na ko organiser ka ba compétition ce qui to organiser compétition champion oyoyo atomboli libende ko leka baninga azwi mbongo siko champion wana ole bazela kuna kene ko telema na sima joueur moko boye ya okende lisusu te parce que yebi ke songa na tomboli libende na ngai na gagner la rango quelque chose c'est ça
Ça veut dire que ça là que champion kani abanda ko organiser ba activité à lokumu ya libende likola ba biloko tomoni outi kolobana ke bata ba paquet na sima ba politicien bata ba paquet na sima ya ba footballeur ba traitera ba on peut bien te ba kanda wana na ba souci on be non biso il faut to créer agence lokumu ya libende to banda ko organiser ba activité nde to banda ki première édition deuxième troisième toujours kende quatrième tu as une rubrique qui est libérée dans balabala. Tu as la première édition, tu as la deuxième édition, tu as quelle chose troisième année prochaine. Voilà, on a dit vraiment le coup libende, tu as dit champion Kani, n'enga bête les biso vraiment, ma solo vraiment qui te comme makasi à trop. Tel c'est que sikoyo, ba condition ni ezala rapona, bande kubaya ko s'inscrire dans l'événement libende, na balabala, topé le coup libende. Ok, le coup ya libende, tous la radicale ba club oyoyo, to travail kana bango collaboration. Ba club yango zapeka na Kinshasa. Wa des fois to benga ka ba chantier. Na ko benga lokola bande ko nanga ya Molokai club. Na benga MC Power, na ebi Don Bosco, na ebi Base Noire, na ebi bande ko nanga ba JR. Et pas champion Lambert, na ebi bande ko nanga la police, et pas champion immeuble ba robot. Batu wana nyonso wana tozalaka siko na moment soki toza na activité nde na kosala siko appel na bango à travers forum na biso tozala na forum à lokumu ya libende na koyebisa bango ke toza na réunion tel jour boya po tolobela ba préparatif ou bien organisation il y a telle compétition c'est par là que bayaka air baye na expliquer bango parce que lokumu ya libende ezalaka te ke champion kani à côté liboro na poche abimisa te. Eza structure, eza asbel, tout le toujours na ba contribution ba membre oyo bayaka ko pesa pour na activité salima. Neto yebisaka ke par club boko pesa par exemple $300. Par club, ceux qui naza déjà na 5 6 clubs, 7 clubs, ndo mona ba pesa ba droit de participation na bango. Tout ça yango wana. Sikoyo toyo kotala to revendre pe to revendre kimia te. Donc, on a la suko batu oyoyo, ba mesana ope balinga ko soutenir jeunesse sans caméra. Ça ba makam tout ça l'appelle pas na bango. Neti boss Eric Mandala à travers société naie obstiné société obstiné naie. Vous allez compagnie après il y a boss Eric Mandala obstiné. Tokendara tout ça l'appelle kuna boss Eric Mandala tigara bisote. Et sans oublier, Tobenga boss Junior Sanza. Le patron y a groupe Moenge. Il y a ceux qui Tobenga pour la activité à l'okum ya libende à Tigarabi sauté. Bangwana baza batu à chaque fois ceux qui tozali na souci ou bien tozali na activité ya kosala babiloko na biso ya l'okum ya libende. Batika kate à chaque fois bakanga vraiment maboko te baza toujours présent pour nous soutenir biso pour nous koloba o bako koloba sans oublier ko kozwa sous Chris Ngame les financiers idem baza bato bayaka tout moment. Voilà, c'est ça. Souvent ça la na libende za la rasum ta obeta libende sika o ramote amotam la otenga mambo dans mususu zalaka asobeta libende suka tiki abani ton souci ka soit tiki faut quand tu passes mususu ka tiki tanga robela asili nzoto nyonso akondi la kuno ranga vous comprenez ouais nini c'est pas ça wana ezalaka manki ya koyeba kosela libende ezalaka nini pour mutambi ma libende mais akuna moi ba déséquilibre moko parce que libende za ba kilo kosela ba salle sur la 5 kg et vraiment 5 kg mais autre monde na balabala est-ce que ezalaka vraiment na kilo mo respecter vraiment. Oui, par rapport à libende a lobeli pour la douleur est normal parce que nous autres tu es bien même ata même libende te mais ceux qui beti balé nous autres et mesani na ba mouvement moko boete que salisi ya nous autres ko soit toujours ba douleur eza ndenge moko na libende ceux qui na no beta te to ceux qui beta kala jour ko sala au s'entraîner ko soit toujours ba douleur wana eza normal. Idem otukoloba ke mutu abeti libende akomi kotambola ya kotengama wana siko ezalaka problème ya exécution ndenge nini mutu azoko exécuter les mouvements ndenge nini mutu azosalela mouvement wana nde ayaka kocréer ba déformation wana mutu yango monaka ke à chaque fois basengaka ke
Pona kobeta libende bien, il faut zalana coach tona mutu o ayebi o akola kiso ke tala o so ngo travailler triceps beta boy, biceps faut beta boy, développer coucher eza boy, squat basala kayango boy boy avant et après okobana ndenge nini. Parce qu'il y a un peu les camos. Il y a moins de problèmes. Oui. Non, ce n'est pas ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Pour permettre de éviter les chocs comme ça. Il faut avoir banana comme mali bende, il faut étirer non ba muscle. Après entraînement, il faut jouer taille à retour au calme. Si qu'on y soit tout batu ba ebi ya ngwana te. Kende beta to kende kuna. Et après yango zolia nini? Nyos tu yana yango mona ka chaque fois que libende zali sport oyo ngana lobango leki ba sport nyos tu. Parce que ndenge naza ancien judoka non? Tono kolba ki naza judoka. Soki lelo boye na club na nga ya kala Fox Ariane balobi ke bazo manquer 5e bagarre. Nako kene nako matape na 5e mwana. Na simbio be na tse jambe arai gauche chito ko yi na gagné. Ndenge moko na karaté. Mais na libende 100 kg o beta ki lelo. Soko tsiki yango après 1 mois 5 kg ane komelo lokola 500 kg à toi un ton. Libende zali sport moko boye ou bien discipline moko ou bien sport il faut banda ko s'entraîner kaka chaque jour même bon chaque jour na exagéré mais ce qu'il faut repos jour moko lobi oye les sous au repos lobi oye les sous parce que ça va 2 jours 3 jours te soko les kiss kaka une semaine eza libende jour après jour parce que tiki yo moko kuta na vraiment na ingratitude ya kopang. Ndo mona mutu mususu azaki na ba paquet aratiki akondi mutu mususu azaki na ba paquet aratiki akomi tamunene. OK. C'est ça. On se comprend what is la réalité libende par rapport à nini expliquer wana. Voilà. Ouais. Sinon na côté coaching pozali pour na bato balinga rappeler que non champion Kani ba mona kao souvent ngo tombo la bloc à kilo wana makasi wana donc pour apprendre on peut pas ça na pas garder puis mon zoto. Ah oui, pour nous apprendre à battre, on apprendre à battre, comment soulever les poids, comment faire. Bateau va ramener les trop on a pas pour nous former oui, n'a pas ça rappeler bateau former, n'a pas ça rappeler bateau former mais ngana za on est uniquement pour les champions parce que ngana former ba champion parce que ngana on a champion. OK. Ah oui. Ce que lingo comme compétiteur, au banda ko compétir, aux force, aux puissance, le la champion kani to loko la. Quelque chose bon besoin ou apprendre libende au salango. Quelque soit quoi? Quelque soit bon ya mutu. Quelque soit bon ya mutu. Non, bongo ezanango, mais photo lo bana bien. Photo lo bana bien. Penga pe nazo la pe bata o yanga je dis que nazali coach na coachaka. Na pesa ka batu pe forme. Mais si ko naza ming de focaliser pour na ba champion. Mais ce qu'on a pas moyen au lobby que non champion kani ngana lingi yo kaka ndoza la coach na banaza disponible na koya. C'est ça. Donc dépend du budget au muta. Ah oui. Au PCF vraiment. Ah oui, ah oui. Mais champion kani za mutu ya batu nyos tout. Asolara na batu tout bien, pas na batu tout calme. Ce que pour le champion kani au monde champion kani. Sinon, na rugby au PC Congo déjà, na rugby au PC Congo déjà 3 fois champion d'Afrique. 2015, na Kinshasa na le 30 juin. 2016 na Kigali na stade Amaroro. Toya na coupe na Congo batubamona 2017. Tozalaki na Bujumbura. Tokende ko zoku qualification aux Jeux olympiques. Toya malgré kaka ndenge makambo ezalaka. IOPC Congo 3 titres. Parce que Congo a fait tout et puis si on est. Congo a bien rien. Congo a bien rien. Tu as pena bo ba ministre ba li chromo kono. Ministre Denis Kamba tika na funda no na plateau na. Aya pena bo ya zwa biso na aéroport. Aya tikanga. Aya zwa biso vraiment na aéroport de cortège tu e bo ala reception invest. Na butu maman na fête champagne et zongo bi na tongo na ba pesa transport comme paraclète. Combien? 6 000 francs congolais. Champagne et baby, whisky baby damage joba na tongo ba memi biso na siège. Ba pesa biso 6 000 francs congolais. To comme on luka ministre Denis Kamba Mbasu Tchombote amona na rappel sous-souté.
na biso ministre ya Congo aussi ministre ya Congo to ba ministre ya Congo ba ministre ya Congo na ko kende na makambu ya libende na uti kozwa na 2023 na kende kozwa préqualification ya mondiaux ya strongman na Livingstone na yabo yepe na boy ba champion to yabo ministre Kabula yamba biso peso na cabinet na ye to kota pena na kati ya cabinet na kati ya bureau na ba silisi boy apesa biso enveloppe apembe tala ya munene na kati ona tsaba $20 to compter boy atika $300 to zaki combien to zaki mi balé biso ba champion na des ministres Congo ba finisi ba linga oui non ba essayé na goloba na uti ko bimalsu na uti ko bimalsu champion na yebo okutana na wone zaki na poka ministre nani Didier Boudimou. Na uti na titre na uti kozwa na kende kozwa préqualification ya oui préqualification pour na luka qualification ya Afrique. Na yebo ordre de mission pa na singa mbo tsaka ordre de mission ya pom. Ba signate. Na biso tika biso to vanda yango tika lokumi ya libende to zalaka ndenge to zabo to sala ba activité na biso pour na jeunesse na bat oyo nazolo ba ki ba soutenir biso ba président Cédric Motema madame Anne Martel ba soutenir non Didier Boudimbu ndem to za ministre actuel o na uta ko loba na ne passé boya ko signaler ngai ordre de mission tout oyo na mona uti ko signer na compte ya fédération na biso uti ko signaler biso ordre de mission pour la compétition ya Afrique ou ya strongman releka na Congo. Merci na monique a tali pebiso mi mwandambo. Mais toujours c'est la grande réalisation, il y a déjà signé tout ce que na makamba budget, bani mbongo bima pour la compétition seulement. C'est ça. C'est fort, le bataille de la bisona. Oh Vraiment qui te trop na vie qui doit s'appeler ça le passe à Sergio Bokongo na mangembo en tout cas. Ça rabise toujours dans ma bonne délai, ça la vraiment qui te comme Kassi na maman Nathalie Bokongo. Na bi kaza nyona ma belé ba visibilité à comment on est roi d'amena parler donc ma maison vraiment belé et koleka kitoko makasi ya trop. Alors champion tali sabiso sikoyo pour na édition zoya ya lokumu libende. Ba détails en ndenge. Ouais, nous avons profité de l'occasion pour nous faire ça déjà date il y a 4e édition lokumu ya libende. 4e édition le Koumé Libende Zali le 1er novembre. Il y a trop les Arabes. Et vous allez na terrain Comet à face à maison Schengen. Et vous allez on a le 1er novembre. Date c'est il y a 4e édition le Koumé Libende. Et ils allent entrer ou bien ils allent non, et vous allez entrer même 3e édition peut aller qui va pas foutre qui droit d'entrée. 4e édition tout le monde qui édition passée vous allez car na ba Brazzaville ba ngomoko. Mais cette fois-ci, Brazzaville, Tozalana Bango, Zimbabwe, Bakoya, pour notre compétir na Bango na kin. Na ebite ba surprise des alles et belé pour la 4e édition. Mais avec le temps, Tokoya à chaque fois pour nous quoi que lobelaka, ndenge venu mezolekela na ebike awa pena to lobela, eza déjà nda kuna biso pesé pas na biso. Les solo nyos tu ya 4e tokabola est-ce qu'il y a au kabola pena yango et puis aussi ba marche de santé oui non marche de santé on est allé repris qui libéné na balabala libéné na balabala to la marche de santé libéné na balabala et la tek bot okuta ma bende na balabala ti ça veut dire bato ba mimarama bende bato ba vimande ba otambola na balabala voilà après ba ko chitele na compétition le kumi ya libende sikoyo bato bakoya bamona kaka nde bato bazo tombola mabende sikoyo zokwana bato bamanchete et kozala kaka boye na terrain commerce wana bofuti ba droit de participation na bino boye komona siko ndenge ba spectacle ya somo ndenge ezosalema. Sinon na marche ya lokumu ya libende na balabala après marche wana bokabolaka mwa masolo nini oui ezalaka boye tobandaka bato bapake batamboli na bafanatique na bango parce que ça na bato nso alobaka ke bango bato bavimba bazalaka ndenge moko boye bato bavimba bazalaka ni éducation ya bien te bato bavimba boye ndenge batraitelaka biso na musika ya deux fois parce que jour wana topesaka chance topesaka opportunité na tout le monde onga na lukaka na sola na champion kani na vana na lobana na champion kani na kanga na champion kani photo na kutana na champion immeuble na kutana na maître Jugoro na kutana na maître Sarkozy jour wana ndi ali bene na balabala okoya suko to tambola no suko ensemble
tozolobana tozosolola ti tokoya na point de chute na biso nde okuta totiaka podium sikoyo bato ya makasi wana avant bango babanda totiaka sikoyo podium wana tobengi nano bato mpe ya balabala yo mpo omonaka ke libende ezalaka léger totie par exemple 100 kilo oyo aza makasi aya komeka. Voilà, c'est toujours boire pemé na poso. Oui, tout ça la yango à chaque fois. Oui, ndé apo komona siko biso moko ba compétiteur, tu to maté le cola podium to ça les sous spectacle. Voilà, plaisir en tout cas ko Kaboula vraiment plateau oyo na ya biso champion Kani vraiment en tout cas et qui kitoko makasi alors na biki oza na ba vrai na yo oyo osepelaka vraiment kotika bango te na ba émission moi dédicace na bango to basalam na bango et ça la bango vraiment kitoko bien. Ok, merci. Na pesima salangé na badino na yebuka. Merci pour na accueil. Merci Masouleza Kitoko. Na pesi le big boss Eric Mandala, le patron de la société Obstiné. Sans oublier boss Junior Sanza Ilumbe Boyenge Group. Boss, merci pour na soutien na yo. Merci vraiment, naza vraiment reconnaissant nango. Sans oublier Madame Nassi Sunda. Madame Nassi Sunda, Mayanga Zalayo, sans oublier Maître Christian Sarkozy, Maître Gigoro, les big boss Cédric Kabeya, les fondateurs de la fondation Anne Martel, Nabo Sanité, Madame Nangaï Mouliakinda Magui, et sans oublier fanatique Nyostu Lokumia Libende, P. Mwana Nanga Mastoche Kabongo, champion. Zalayo Mama Chitwala Marie, na bato nyonso ba soutenaka ngai na pesi na mbote belé le 1er novembre 4e édition Lokumia Libende, Rosala Matata comme d'habitude. Merci. Voilà, en tout cas, salam na yo pe kulutu owanji olinga lokolo lopaka yoza toujours na biso ça la vraiment kitoko makasi ya trop quoi. Et ça la ki bongo to kapola.